Kindoki ya HD, kindoki ya haute dimension, oyo eza plus que même sorcellerie to lukelango kombo mosusu. Tambola na mokili omona makambo toye ko alerte koloba na baboti. Oza na mwana to pe bana mama papa fait très attention. Veille ndenge Bible ezoloba parce que na mokili oyo muto akopesa confiance azate. So ekutu Yesu aloba ke na kokabola mwana na tata, mama na mwana, combien moninga na moninga. Bande kotambola na mokili omona makambo mbinga ya mobali oboko mona na bilili. Tata mokolo oyo ya mokolo koko aoza na bakoko 49 ans. Na 49 ans ozala na mwana ba plus de 30 ans. So obotaki avant. Et mwana wana baza na mwana ya admettons oza na mwana aza na ba trentaine d'années. Et mwana wana pe ya ba 30 ans aza pe na mwana. Donc koko bandeko koko ya tata oyo ndoki akena na ndako ya master nzoka nda tiaka mwana ya master lisu, s'il vous plaît. Et puis mwana ngo bandeko ya âge nini mineur bota niveau ya sorcellerie mwana oye akobota. Soki penza ye ndenge aza na mwana na ye basale ndenge wana nayebi te so akosepela kobeta maboko. Pire master aya kolia na pale bazalaka basololaka aotya mwana ya master litoi, mwana ya 15 ans s'il vous plaît. Azoka pata soni te aotya moral. Tie moral soit disant koma mobali na ye. Aloba ne asale confiance, fais-moi confiance. Ngai tu sais moi sur pesinga confiance bandeko mwana muka manipulable. Yango moni na mboka mondele na mboka toza na Angleterre. Mwana o ana moins de 16 ans na masolo viol asamba te. Asamba te pourquoi? Parce que aza inconscient, aza manipulable. Donc jamais net na ba Congo ezalaka ke non mwana 15 ans bala liebo limbisa ngai des fois to lo bango ndenge sengeli pona kolakisa bato kombe likambo eza grave. Na ba Congo to mona mwana 15 ans ba abuser na ye. Et pas ta tonto ya mokolo. Oka bato bon bakangaki na bakase. Ye mo mutakendaki mais c'est bête. Eza vrai idiotie, vrai buzoba. Et pas mundele so lobi bongo abimiselo penza mbuma miso wa mundela oma rouge. Bako kanga yo même pourquoi? Parce que mundele a étudié mutu ya mwana. Aibi ke mwana na 15 ans tina se a manipulable. Yango moni mwana na 15 ans na masolo viol asambaka te. Mbala moko soki kaka non ba preuve ezali to azo reconnaître que non osimbaki to bimaki na ye ba otikele kutu ta loba o non aloba ke ote ezanga mona lingaki jamais ata soki ye mo muta lingaki yo bakokanga yo po a mwana bandeko tata koko 49 ans aolinga mwana bato moke ya 15 ans akabeli mwana na 300 €. Aoloba na ye ke ya na mbongo mais abala ye muto osa biloko ndenge wana abala azwi akabeli mwana 300 €. Apesi ye na préservatif s'il vous plaît. Et puis bayokani na ye nzambe eza pasi alingaki lalela mwana ngo wapi kana ndako ya mama na ye na tata na ye epa masa na ndo bisika oyo akendaka nzoka nde mwana ngo mayelekele te afundaki epa bapara na ye balingeli ye boule ti azokende kuna so pasi alela aliaki bakimbiolongo na ye so pasi aliaki bamata kita so bamogomboro na ye ayebi kaka no nde na okende boye azokende kotire masasi nzoka nde basi balaleli ye coussin bazozela ye azwi vrai bibotu bozoka ngo na sango
papa mwana wana aza tala mbingani atie bagifle budo bozoka mpenza bambata elola te na elongi babeti ye mama mwana na monene avandeli afini ye kingo atuni ye nasali yo nini bazwa do nzete nayebi te wana soki raclette to brosse oyo bakombela ebukani na nzoto na ye abini yamaki yamanga agangi babeti ye basopeli ye na mai ka nde bozomona na baimage esali soni mpe pasi nayebi te akende koloba na mwasi ne nini to mpe baimage oyo ndenge ezotambola boye tata oyo akoloba nini na mwasi na ye to mpe na bana na ye paske nandimi te kazangi bana ndenge aza wana nandimi te kazangi bana bandeko na ngai nalingi tomeka na koanalyse likambo ça je ne sais pas en tout cas c'est vrai tobenga on kindoki mais moi je dirais que c'est plus que la sorcellerie parce que nazo manquer ba mot nazo yeba même pas kosituer yango place nini bandeko na ngai master na yo akoma neti ndeko na yo ongo elala mwana na ye mwana ngo ya mokie s'il vous plaît soki ezalaki ata ndeko na ye toko comprendre to mwana ngo peut-être ya mokolo en fait ata mwana mokolo mwana master no a mwana yo mwana ya master na yo aza mwana na yo sikoyo makanisi wana baintention na yo okende kolala euti wapi bandeko na ngai euti wapi nayebi te bato mosusu basala bango ndenge nini na mitunaka ezalaka nini elekaka na mitu ya bato misusu je pose toujours ce genre de question basi baza tala ebele na mokili komona tonton wana abogos komona ye komona ndenge aza elongi tai amabe te akolinga mwasi kutu te basi ndenge alingi en plus na 21e siècle basi baza kotula wenza basi donc okopesa kutu eloko te ye kutu aye na 300 € ya ofele mpenza ya ofele manuela kitoko ye wana azwi depression likolo mpo azozanga yango azoloba ngo clair na bavideo ke nzoto na ye moko bandeko aza na poso batungula ye ere nyonso me bamanuela kitoko baza na bango ye atalaka baneti te akoki kobenga 300 € wana futiti kaka ye Hollande non seulement ça bana basi baza ebele bazotula ya ofele akokende koniata ndenge alingi bandeko mwana ya camarade na ye je ne sais pas yango bandeko soki toye awa eza po toya kopesa message oui la grande dame aloba apamba te vous le savez très bien soki mère aye koloba eza parce que ana message moko akopesa veillons sur les enfants tosololaka na bana tolakisaka bana mabe na malamu epuis tolobaka na bango moni so omoni eloko boye fais très attention afini mwana mabele atripote mwana bandeko asimfini mabele asimbaki ye iparaître nde tozoko na video asimbaki ye asimbaki mwana donc eza babiloko oyo fo kolobaka na bana so omoni mutu donc ezokipe te o te mutu songolo à part mama mutu asukulaka yo mutu ana droit ya kosimba yo na nzoto te mutu ana droit kosimba na tolo te mutu ana droit kosimba na nsima te meme bana ya mibali mutu ana droit kosimba yo te il faut kosolola na bana ntango omoni eloko boye to soki mutu asali ye boye il faut koya kofunda parce que bana ebele baza renferme à eux-mêmes basala bango baabus babiloko ya bagere boye camarade ya papa asala asimba ye camarade ya mama asimba ye atia ye misapi mwana tellement mwana moke somo moya loba eza te baza ebele bandeko toveye bana ya basi kaka te bandeko kindoki ya hd ka nde nayebisi bino sorcellerie mpenza ya haute dimension ya high dimension ekomi bandoki toyebi balukaka na butu bandoki bakoluka so na butu te tina moi bandoki bakoluka parce que misala bakosala eza ya butu mais bizarrement na moi bango bamemi misala wana
Les amis, faisons très attention. Faisons très attention. Même bana ya mibali tokeba plus ou moins 2 ans passés na yoka lisolo moko soki na Allemagne soki wapi. Mama kaka ndenge master na ye ya kotala ye. Mo mpe master alali na chambre na ye. Na epa na ye. Mwana ya master bana bakoma mpe kaka neti bana na ye. Mama wana ya ndoki camarade ya mama komisa mwana camarade na ye mwasi na ye do ba lesbienne. Mama azwi mwana ya moninga na ye ya mwasi akomisi ye mwasi na ye do ba lesbienne azo coucher na mwana ya mwasi. C'est compliqué au fait, c'est bizarre. Ya ona ba mino sorcellerie ya HD. Na mboko nga na vandi awa. Ya na mama moko abala mwana ya camarade na ye. Mwana ndenge okola azotala. Aomona ndenge mwana okola. Ndenge nzoka nda tiaka mwana bato misu. Tango ka mwana komi na âge ya adulte. Soki deja banda deja kopese bambongwe. Deja sala donc soka monika mwana na ba copine ya silikaka. Masa ne pa kanisi kake non? Eza mama na ye. Alingi mwana beba te. Nzoka nde ya tiaka mwana masa ne misu bandeko kindoki. Mama mokolo mwana ya mobali. La dame avait plus de 40 ans, soki ba cinquantaine d'âge. Mwana nazaki na ba plus ou moins 22 ans. Donc mwana déjà pusani, ba koma déjà kobima na mwana. Est-ce ko bima libanda ko revese tant mwana komi na ba vingtaine comme ça. Mama wana alesa mwana batu biloko mabe parce que mwana wana abanda suko yoka ba parents na ete. Abanda suko yoka ba bosi na ete. Jusqu'au point mwana na ke kota libale pa mama koko wana. Mama na lesa mwana batu biloko boyebi eza na babikolo oyo toyebi na mboka na biso bayebisanga na evitaka surtout biso batoto te yaka na evitaka kotangaka bakomba babikolo eza discrimination parce que tozokamba batu boza na bangala boza na baluba boza na bon eza conseil malamu mais yango tozosala effort tozala mwa sage na bamaloba na biso toyebi eza na baekolo oyo baza makasi na kokanga mibali na bakisi. Mama wana lesa mwana batu biloko mwana koma fou alingi suko yoka mama na ete. E mama kokango takena osala trouble na ndako mwasi wana. Mwasi wana benga police. Police tango aye likambo nini. Bino boyebi biso to ba africain c'est inadmissible. C'est inconcevable. Oyo lobaka wayambo inacceptable. On ne peut pas accepter. Comment mwana nanga oa camarade nanga alala na mwana ngai. Mbila tuni mwana ngwana agini o 22 ans. Mbila lobi désolé aza adulte. Oza na droit te osa désordre na ndako mutu boy. Et puis biloko no opandi faut futango. Biso to wana elwa ko sala te parce que mwana na aza na âge à raison. Aza mokolo il doit décider pour sa vie. Donc soka sepela bimana mama wana eza bolingo na bango etali yo te. Bandeko mboka poto makambo e bazalaki prêt bakende kobalana. Certainement babalanaka. Toyebi to libala ngo so esalemaka mais etikala epenza juste ya bamikolo po bakende kosala mariage s'il vous plaît. Kindoki yango tozoloba na bamama boveye na bana. Surtout losambo ezanga te. Parce que les amis, pour éduquer les enfants, ezara ozala strict te, hein? Oui, kozala éveillé, eza malamu, kozala strict, eza malamu, kozala sévère na mwana, eza bien, mais faut otia équilibre, makomi ezoloba. Kolisa mwana na bonzambe, élevez les enfants selon les seigneurs, parents. Élevez vos enfants, dit la Bible, selon les seigneurs. Gangela mwana, tinda mwana kende classe, kobosa na kolosambo te, maloba nzambe te, kotalisa mwana nzela ya nzambe, kobosa na eloko wana te. Pourquoi? Parce que place oyo kokoka te, nzamba ozole dessus, topele devant. Il y a de ces choses-là où échappaka biso, surtout ba mambo eza spirituel. Oui. Parce que monde spirituel ezali monde more complexe bandeko na ngai. Na ba famille to uti eza na ba réalité.
Et ils ont babiloko babenga ba réclamation. Il y a de ces familles là basi ba pesa bango mode de vie. Ba imposa bino lo mobwe. Ya mabe sikoyo tango ba réclamation na banoganga po ekanga bino et soumettre bino na volonté na bango. Soki nzamba azali, nzamba obunda. Vous voyez? Yango Yesu nzamba azoloba na livre je crois ya Esaïe ke mawa na bana oyo bazokende kosala ba alliance na Egypte sans consulter ngai. Et nzamba azoloba lobi les chevaux de l'Égypte sont chers et non esprit. Ce qui veut dire le spirituel, c'est moi Dieu qui contrôle. C'est ça ce que Dieu voulait dire. Chair et non esprit. Dans le spirituel, c'est Dieu qui contrôle. Il y a des choses qui nous échappent. On peut être strict. Moi, je connais des parents oyo. Wa bopesa mwana punition mwana zo suba na bilamba nga na yebi mais mwana bonga na mwana landa banzela détourner lelo il ressemble à tout sauf rien. On dit tout mwana mo ba éduqué mais pourtant ba parents bazala vraiment ba parents mo ya sakanate très coriace na ba na kokolisa bana pona nini nzamba azalaki te. Fondement base ezalaka Yesu bandeko na ngai. Place okoka te nzamba ozwa relève. Surtout que beaucoup là-bas na poto bandeko ya facilité. Ya facilité. Déjà ça comme on les gona moulai. Surtout bana ya mibale. Moi j'ai mon fils il a 12 ans, il fait déjà ce qui plus de 1m70. Ce qui 73 on a 12 ans. Vous voyez? L'obitanga ou ça 16 ans ozana ndenge. Siko mwana ndenge wana aza mobali. So kaka ki autorité kaka ki bon moto to ki bon mama to yebi bana poto, to yebi éducation ya poto. To yebi ba réalité zana ba école o bano bako kende. Eza complètement totalement différent na ba o abiso. Biso en Afrique ba répondre à mukolo te. Ata soka zana tort. Mais ici c'est pas le cas. Ozoloba mwana zoloba surtout soit yebi ka na raison. Ozoloba ya zoloba. Oui hein. Et pour qu'on explique que non tu as tort. Alors le que non maman to papa okosi. Et pourtant biso en Afrique donc au banana ndenge ni neza permité. Moi nananu okotala moboti ne longité to mukolo na misu te pour répondre ye. Bacha ke longi na sei. C'est ce que nous on nous a appris. Mais ici c'est pas le cas. Comme on a ocha musapia pointe yo. Parce que ezamboka moko boy zana ba lolenge moko boy ba tendance moko boy. Sikoyo zanga Yesu oyoka boale. Bande kokoboko là-bas na poto ya facilité. Faisons très attention. Bref, na mokili mobimba na poto karate buzo beza bondoke ezali neti ba marambo même na Afrique ezalaka. En tout cas, na félicite. Baza motema malamu malgré ba beti ba kwa obengele police ba kwa obengele police. So moi na sali ba déclaration to ba statement ke non. Eza ya solo abimisi na mbongo bapesaki ye wana ndeka batiango wana na ba préservatif wana ba okanga ye ba seke yo seke eza vi na yo ba otia na vraie merde mais baza gentil ba corriger kaka et puis batiki azonga kende ndako na ye mais azui ye na ndimita ozongela so eloko so eza penza vi na ye alapi so azongela ngo seke ya aza penza incarnation ya diable na se na moi. Azui vrai lukutu na ebite so yana yebisa mwasi nene na suka nango basopeli ye mai balobi ne okekende so mwasi no atuni loba keno otokata mwana moke otokata mwana master na bande bolimbisa ngai c'est ça en fait eza passé eza mawa c'est vrai toujours lo bango boye mais et ça a passé quel est ses parents cette maman ou ce papa do batata ado asukisi motema matisi mafuta nga to mwana na nga te me naoki mabe heureusement bongo so akenda ye penza ti na lieu très saint akei a contempler pe elingi eza ndenge nini bandeko mwana batamoke bapaka ne balinga baza ndenge nini bato mosusu babomaka bango kaka boye bato mosusu babomaka bango boye modele babeteli wana
na banzeta azwi wana bato mosusu babomaka bango boye. C'est quoi ça? Vraiment ebele basi baza na mokili oyo omoni mwasi mosusu te ka mwana ya camarade na yo epuis mwana yango ya age nini s'il vous plaît? Ya age nini? Elobi nango ata bango moko bébé, bébé, bébé. Mais non, attendez, nayebi te mokili oyo ozokende wapi. Vraiment Nzambe asunga biso. Nzambe asunga biso. Bandeko bolimbisa naosala voice oyo na butu makasi. Parce que naotomona ba image oyo ka na butu oyo. Il est presque 3 heures du matin. Nalobai na ovanda niete. Tellement na tongo na oke musala, j'aurais pas le temps de fona sala ngo de façon yana kotsa ngo déjà ba après-midi pour topesa bino message. Nde bolobaki mère. En tout cas, tolingi oza o update biso penza na makambo nyonso. Eza kaka te mateya na Bible eza malamu tozosepela nango mais oyo nyonso ozoleka na communauté toa vraiment na besoin ba information wana. Donc bref les amis, c'est ça. En tout cas to veiller to benda bana matoi. Panza sango partager émission. Boke bana prédateur moto aboye. Oyebi ye peta mosusu. Keba soka yake pa na yo akata makolo. Akata makolo koko yambare lisusu te. Et de telles personnes ba tuta kopesa kata mbote na nzela te. Ayo contaminé yo milimo na mabe aza nango wana. Un vrai sorodiongo. Comment bisiko yo vendre zo sumba. Solo ne ozongela oti. Bato mosusu na ebité même satana kamwaka, croyez-moi. Quel genre ya bato? Quel genre ya mutu? Peuple ndenge nini we lo barata bokitu. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse les amis. C'était ça en fait. Merci beaucoup.